Parce que le problème est ali, il y a une constipation. Il y a une constipation. Mais que constipation est saliée. Qui s'y amène là qui boye comme on a monté. Qui sont en élection du boumou. On a clarté. Parce qu'il y a qui la pharmacie, qui sont assommés, il y a même dans le terme de comité. Il y a même dans le qui sont là. Qui s'est assommé. À partir de qui sont un carton, est-ce que qui sont il y a un créé parce qu'à son Amérique qui se voit l'élection du boulot. En fait, moi, mon bout de mille les alliés. Maman, je me suis dit que tu as un passé, tu as un biso. Tu as un biso, tu as un cher pour nous. Alors, tu as un biso, tu as un biso, tu as un biso, tu as un biso. Attends, moi explication que comme papa.
Merci. Donc comprenez, donc maman a émotionné. C'est la femme de notre grand papa Chaba Moscovite Boybaki. Moi c'est Neyeyo. Aza vraiment émotionné et consolable. Donc il n'y a pas moyen à l'obalelo. Prochainement, tu reçois l'effort. Il y a Kolukaye, il y a Kosolape, la famille, la bande de Komosu Boybaki, papa Sonzo. Papa plutôt, j'allais dire Chaba. Merci. Parce que le problème est ali dans Busso 1, tu as un problème de tournage. Tu as un problème de tournage, hier tu as 5 ans qui a essayé de tourner wana. Donc comme il a essayé moi de tourner ça là. Va reporter à le PDG au Yamba Busso et comme le jour il y a Yamba Busso ne va pas benga na PDG. Ba longo li PDG. Ça dit à quoi? Parce que donc comme il y a constipation, bah comment qui tambo va zoom ça makila. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Attends, arrête. Tout ça en résistance à Papa Chaba. Donc on a du téléphone. Il y a Papa Sonzo. Non, il a bien dit que Chaba est malade, mais bakenda qui tambo. Il y a bien qui madame, même si madame que non, balonga qui tambo bakendena ngaliema. OK. Donc les lots na tongo, donc vieux Chaba bakenda les lots na tongo non. Il y a na tongo bakei. Ne pas dire bakei ngaliema les lots na tongo c'est le demande à présent l'ombe dans ce bakei ngaliema parce que tu as un contrat ngaliema. OK. Arrivé par mon ngaliema. Après il y a carte maman Denise Nyaki on appelle ça. Ba carte oui, pour la carte wana comme un contrat à fondation active. Oui. Alors tant que comme 14h ngana kitima tongé. C'est par là papa son zozo benganga pour me dire que non Chaba bazana nani Moseka madame Moseka bazana Moseka Wa tozainga na yo na bazasko na ngaliema et batieye na bonbon na oxygène. Donc j'étais surpris baba l'air baba tieye na oxygène ndena beng elombe yepe azoto biete mais aokita kuna. Alors ndenga na bi bon même si tu passes son zonga bino c'est comme ça ngana okene no libala ko dise facture ya neveu na ngana ndili na odise kama facture après il faut na localiser elombe ko yeba akomi na ngale mane pona landa bango sko na ce soir. OK. À ma grande surprise na 17h na autre téléphone ndili ke ngabla benga kiyo obengi nga pour me dire que je Chaba Koufi à part yo na zu mutu so benga so non Chaba Koufi. C'est une surprise. Moutoufa quand même, Moutabeli, vous voyez que Moutabeli. Mais est-ce que Moutabeli était brusquement, on nous annonce que Moutakouffi, ça sera malade. Toujours ndeko ya papa na biso Chaba Azawa. Alors ndeko bando botla biso to se présenter d'abord aux anani na kati ya famille ya papa na biso Chaba. Azali mwana. OK. Alors et comme ndenge ni liwa ya papa na biso Chaba to yebi ataki bien il y a cela 4 jours tout ça qui na ye
na RTNC awa en bonne santé. En fait, l'équipe na famille pour que grand Tikabiso, Wazali Bongo, Icon, Instar, La Giga, Star ou Toyebi, Yambo na biso tête comme Bon, papa Zari Nandako, bon, il souffrait, on a le bon passé, et puis au sol comme après deuxième journée, bon, on va dire que désolé cas, bon. Nde tumona ki moite nde to kendaki na na kitambo tanto comme na kitambo kuna ba ya biso ti toute une histoire bon et c'est là qu'il y a un moment ba métier batali ba monde que oui a commis pal to sali ba makila na Botswana to sombi ba bandi ko transfuser makila et puis quoi nini pourcentage des allègues 23. C'est que Makila, tu n'attends pas. Moni, bon, évolution comme telle, pena, changement à la guité. À ce qu'on a appelé le président Ilombe, papa Massassi, et puis bon, non, bon, on l'a beaucoup d'anglais, mais c'est là où nous sommes. Traitement, on avait besoin de la carte. Oui, on est obligé de faire la médecine. Zaine na butu pasa par rapport naé par rapport à Yohana sali par rapport bon à pesi papier document moko ezaki to kento la kisa kuna tant peut toquer tozi peut toquer ti to comme nangale ma oui to se présenter to bisi carte to zaki nangwana oyo ya carte na banga artiste wana carte pour la santé activage oui tant to pesi malgré muto ya ça eu un peu de temps parce que Moutou Azala qui a il faut que Moutou Moussa reconnaisse sa machine. Bon. Donc là, Kendaki a dit que oui, non, quand on a tika qui on a eu sa machine. Tout le monde a complication. En état complication, tu sais reconnaître l'angoté, n'a pas na dit non, tu as la 4 heures à sa machine, tu as mon oui, Aza déjà Aza na droit pour le traitement à comme il s'est la carte tant on va juste voir c'est tout en résistance. Pachewa. Bon, tu as mon air moro que oui. Il y a une facture moi bimi à 110 000. Moi je n'ai pas compris. Oh non. Est-ce que la carte oh c'est qu'il faut que soit souligné là où on a au benga faut la to benga président et le non beaucoup faut data différente. Peut-être eux ils n'ont pas compris. Bah tu sur AT non azali ATT mais azali voilà terme moko ba lo bazwana. Bon, c'était juste ça. Terme moko codé. Terme moko AT na un terme codé on a bon on a kangaka na simila kiza AT. Après on a zongi les sous ndé je ne sais pas s'il y avait un appel au babenga qui bangonde ba ko reconnaître quatre non vous êtes dans les bons mais entre temps on a acheté certains médicaments qui en dehors aurait to zela non parce que l'air wana et l'ombe avec na bato active déjà. Et l'ombe déjà benga bato active pour leur dire que Chaba azana kitambo batotindi na bakene na ngaliema la place contraire là que dame à bureau nda yebisinga oui tozo benga pas téléphone parce que le bureau zo salaté mais on est en train de tout faire pour tous besoin information na biso bon c'est ce qui s'est fait parce que information est comment qui tanga na komi ndé bango mais comment yo benga bango kuna non ça ka les mêmes informations liboso facteur ya on nga na lobaki ndé bango ndé kuna libana bato benga biso to benga suite c'était juste ça. Après, to bima libanda to bimi libanda bon ndenge za la carte zo zela bango bazo benga moko kende bo to zomba isenga ke biso to ye na ke to zongi kitambo poto za blo msusu tant to zonga na ba 14h nde bango ba annoncer kuna ke oui papa déjà ça kufi na ndenge bino boyaki na ndenge na sola na téléphone par rapport aux images ba filmer tena nga au sola na nga bon non c'est ba simba ki atayete. Non, Bassonia qui est parce que ordonnance m'a bimaki à Liboso pour l'oxygène avant qu'il va reconnaître dans nos cartes on a acheté le produit 5 pour l'oxygène dans Ninwana. C'est ça qu'on a fait, qu'on a acheté. Deuxième ordonnance tant yaki wana bon c'est bien bon mais dès que tu as évolué boé mutu azana 3 abonnés so tu continuer boé na yeba vérité ya carte wana so azana dire na ninazana nde siko tant ko benga nde bango pe bango ba bengi kuna na tanga na ke nde bazui carte wana nde siko a partir carte nde ba ko reconnaître que oui azana droit ya ba santé na normal na ndenge président Lomba benga ki na nde une dame la benga ki ngana ko ke
Maman Bibiche, une dame là, comme Maman Bibiche, bébé, ça c'est Maman Bibiche, bon. Bureau le lieu, ça la thème, tu travailles kaka, na téléphone, mais. À quel point na qui appelle un téléphone, na qui na mutuana réception, de ayaki ko reconnaître, de abaneka le tout c'est OK. Abaneka ko soigner. Voilà, toi une maladie à vieux bandit pendant combien de jours? C'est combien de jours? Aussi tant bokenda ki monganga alobi nini pona ka vieux, ezalaki nini en fait déranger pour katika biso. Monganga oya ya ngale ma obia kitambo. Kitambo même ya ngale ma aussi. Bon, ya kitambo tant que eloka liboso koso ma fiche ko remplir et puis eloka liboso o batala ki basenga ki biso ezalaki quoi nini donc ta échographie après échographie après échographie balweto c'est ça l'échographie après ne batali que oui makila ezalaki ya batali pourcentage ya makila diminution makila ezalaki et puis na ndenge basenga ki biso non, résultat il y a échographie et tigala elinga ko bima lelo to ça le na tongo. Bon tout monde a déjà que tant d'être commis bengela et qui va ça le résultat échographie qu'on a entre temps tant de président Massoumé 5 to ya nangalema. Mieux que to que nangalema directement parce que le résultat est bimi siko et vous allez retard par rapport et avance il y a auto kenda. Bon tant peut ba document oyo ya échographie o ba pesa ki biso poto que poto ça on était prêt. Mais tant que c'est bon ba pesa biso to kena nangalema. Tant to kena nangalema non so de ça là-bas oya biso wana tiré les avis c'était pour eux so de bon ndenge ba kota kina papa na ndenge ba bandek ba séance na ndenge ba ko yebisa biso n'est plus donc c'était juste ça tant on nini papa Beli est-ce que tu es micro moins belé non pas tellement plus ou moins 4 jours 4 à 2 jours oui. Donc on va sentir pena 4 à 2 jours au pena biso pena to sentir que oui yemoko les bumazo les libumpasi tout l'inter soir bon pour les cas bon. Merci fils. Voilà. Réaction à vie, Oyoki, famille, moi nanaïa lobby, awa. Alors Liloba, Ezanini pour l'artiste, surtout plus dans l'Ivoire, papa Nabiso, Chaba, Moscovitch, Otoye, tant de films. Je vous rappelle aussi film La vie est belle, Vie Chaba, Azaranaka, film voilà, ça c'est. Vas-y papa. Tous confirmation, Vie Chaba Kofi. Donc, nos artistes nyonso. Comme na bande ko na biso nyonso bazali eza l'Afrique du Sud na libanda mboka na poto Suisse tozala bomoko oya kufi eza bibliothèque epasuki Chaba azali seul oyo azana histoire ya début ya groupe Salongo tout aza seul oyo azalaki Salongo ndenge bandaki titi tengesa na kufina lelo Chaba mutoza na histoire wana donc bibliothèque et pasuki qu'on soit ensemble nzamba sunga nyonso le bien c'est tout numéro de téléphone no ba tonde ko ko benga pona programme aussi ba évolution ya makambu na part na bino artiste 00243 89 74 80 143 00243 89 74 80 143 wana numéro nanga mais ça na numéro ya grand frère Tozongo lobby na programme pour la famille parce que m'appeler c'est bien mais c'est mieux to benga moko ya famille et kozalaka malamu mingi surtout bino nde bosunga biso bino nde bokanisla biso soki bolobi siko ke bobeta changi tokolela na pasi mibale. C'est mieux bino bande ko na libanda ndebo songa comme d'habitude bokozwa numéro lobby ya famille ya ndeko l'équipe propre à Vieux Sable Moscovitch pour que attaque à moi un cas na bino wana o ba mzuba minimiser biso to mona kango ezaka na importance makasi soki eye ya kana famille directement et kusala biso mala mingi tozo linga désordre te pa ba numéro za ebele bo benga bo tinda numéro msusu ya kimbatseke mbongo ke na kimbatseke mbongo msusu ke na lingwala msusu ke na donc moi flou milinge na kati mais ton senga kaka ke tozana numéro moko ngai za pona artiste mais numéro o ya famille nde pai boko kanisla biso kamwa mai ya pio ndenge bande ko bavandi awa moi sukali na poko pona moi café wana za numéro boko zongo lobby vraiment voilà tout le monde nous a laissé l'artiste awa présent na lopango ya papa na biso Chaba Moscovitch. Est-ce que
c'est comme si bolingo ezalaka te entre bino na bino RTS eza na nsima awa vi adosala na nsima awa mais tomoni kaka be yo moko awa na kati nayebi te non Marlène na kati Karine Pala aza na kati elombe nzoto ezopesa bien te donc j'espère que bango nyonso na salon baozelanga na sala phone direct mpona bayebake na komi awa na terrain et oyo nakuti na terrain na sala bango na phone direct parce que toza na groupe salongo to la phone na groupe salongo na demain matin nous serons ba mabolingo to solo li azana mbinza kuna donc to solo parce que lobi na tombe no sozala awa donc dermal bakay bolingo ezate non ça dépend place ezwelio neti ezwele ngana kina ndili na wenzi ya Mangobo quartier 6 non 6 Mangobo 6 non 6 bon d'accord côté kuna donc nazai côté kuna zinga ça dépend place ezwelio na distance aux moto ya kotoyo donc voilà donc ngana kina facilité ya koma kotalo moto ambinza na bita ko bimana no ndenge nini surtout na bis bango bazo moto te biso nezo moto pona cascader ka le moto azo moto te azo moto ka koma l'air nini donc ngana komi ba délégué ngana koma na mona sur place ndenge ni pour que demain matin ba ozala wa tozala biso non son donc on est ensemble merci gars tozala lobby merci bien merci moni c'est Karine Pala ba filmer Voilà, maman passe dans Abissoua. Maman, c'est vrai, très touché. Juste, moi, mon cara mort, maman, c'est vrai, c'est douloureux. Mon entier au Abissoua. Papa, tozozanga maloba moko na biso kulutu na biso na kati ya groupe salongo to perdre moto moko monene papa tozokoka te nzambe azala kumu papa Shaba nzambe azala kumu papa nzambalola nzambe tozozanga maloba yaya boiti Voilà, mesdames et messieurs, donc nous sommes là. C'est terrible, donc Shabati Gibiso et Salipasi. Ah, bon, a réaction bandeko. Tout la résidence familiale na bango. Ici, la partie c'est Basangani Bakutani. Donc l'émotion est totale. Boza est belé à travers le monde. Bo s'abonner sur Équilibre Télévision. Bogo soit exclusivité. Et que ça la bisse bien. Donc on a rappelé Bajo Bayoka Makambona Bayoka Lissus. Ecclésiaste chapitre 7. Attendez na 14e verset. Bible le Bible. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Et là, je suis texte on a poussé. Mukolo ya esengo CP là. Mukolo passe au réfléchir. Je crois Mukolo Utioleka a intervenu dans salaire na lobela maramboyo. So dans la fête CP là. Mais Mukolo likamboya kaza Mukolo mu de Seigneur à réfléchir. Otala lolenge nini tozo kende. Message à Liboso na artiste comédien nyonso
félicitations dans le mariage. Et ce jour était pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ils ont tant de distraction dans le lobaka yango na lobi lisusu. Ils ont sikoté na lobi na lobaka na lobi lisusu. Ils ont tant de distraction. Quand on se fait là, ils ont bien, mais kobo sanate ma beza liboso. Et l'autre bout ici sous papa Chaba. Qui maladie il y a 2 jours à Koufi. Namboka seconde ba mpaka ba okufa ezara signe ya malamu te. Eza signe ya malamu te. Donc tous la conscience, toute la marche na biso, toute la lolenge na biso revivre pour ceux qui lobby et komeli ngai na dans sengo ya omona Yesu. Donc mes condoléances na famille artistique nyonso, mes condoléances na famille biologique ya papa na biso Chaba. Mes condoléances à Bandeko, comme Bandeko Nabiso, partout dans le monde. Au Balinga artiste comédien, au Boumissa, papa Chaba, ils allaient les Kamamoukiete, ils allaient les Kamamounene, et en Wana Biso artiste comédien, tous doivent prendre conscience. Tous doivent conscience. Tous les Balolengini, tous les salles, la Moussala, Yamalam, au lobby, tu éviter, Nineroya, à la guine, projet, il y a bonne année. Dans ce cas, projet face à la boye, face à la bana boye. Lelo, ba projet wana nyonso eki na mai. Ola la kola mukeza habitude. L'offre de Dieu, question dans les années en 2021 oyo. Tu veux peut-être ba icône, ba machako, ba paka diombo, ba diana pe ba kenda qui lelo yo pe Chaba. Yo za ni par rapport à nos artistes. Chaque année 2020 ce mona qui a ba pululu. Il y a des Kambala, il y a Mindondo, tout ça. Ce qui arrive à Nini, Icon, Karabakena. Je crois que nous avons Namboka, so ba paraba okufa eza mabe parce que so ba paragnon so basili histoire ekufi bango nde bato bakala ba oyebisa bino moni kuna na mai wana za mozindo ko kendete po bango bazaki kala na mboka ba yebi ndeni mboka fonctionnel moni nzete wana so komi na poka ko vanda te po yana nyama moko akitaka ya kanda aliaka bato alors kobumbisa bato ya minene ya makasi bampaka eza signe moko ya malamu te. Tous ont conscience, nous les artistes comédiens, tous ça musala, batko se pela na biso, mais tous ont part ya Jésus, part ya Nzambe, ils ont la malamu mingi parce que nga na maître ya via batute, na ebisa o cause ya liwa, ils ont un niveau na ngate o ba cause ya ba liwa ya batu. Ko nga mo pe mukona na ebite so ezala ndenge nini. Mais na kotala ka boye na mayele ka ya bomoto, ils ont mona dire que non bolamu ezate. Alors il faut vraiment tous avoir conscience ya oluka Nzambe afin que liwango ebozala nango. Ndenge comme okendela na biso ezala pena kitoko mingi te. Tomoni pe ba musicien bazalite ba okufara le roi biso boyete.